choisi notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16
Mama, tell me no zomba. Sasonga futa na sima. Babo bangwa likolo. Oh baby ça y est. Wow. Makalunga. Maman de famille. Dis-moi pour vos fingers. Dis-moi pour vos fingers. Maman, excusez, à tout filmer mon nom.
Beaucoup de ma case. Tango wana esa mobile et permettre de Maman, dis-moi les bandes, pardon. Pendant mon âme, pendant la parole, tu as ma case. Excellent. Makalunga succès. Succès au succès. Tu es là fort. On le bel on s'est voyé si canadien. Danger, Passa pour un là. Passa pour un là. Malembe, uko moi ça va. Pardon. Bis. Bandela ya bandela. Bandela bandela. Yomoko Sanakata. Papa. Madame Braquet. Sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que nous sommes contents d'accompagner Maman Kalunga et Papa Patrick? Ok, manifestons-le s'il vous plaît avec des applaudissements. D'accueillir monsieur et madame Mboulou qui vont effectuer leur entrée. Et cela sera fait sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Restons encore debout pour accueillir l'officier de l'état civil en la personne de Jean Tsaka Bekadjoa. Et cela sera fait sous vos applaudissements. Ok, merci. Nous commençons la cérémonie avec l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais. Unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfance, longtemps pour
entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, Don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. nous peuplerons Ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Ikoleka. Mais lelo na mariage na biso ya lelo mutu akozwa maladi aza te. Mutu mpe akopesa mutu maladi awa azali te. Amona longola na masque. Mama longola masque. Bamona nde mobendi. Moninga abali sepela. Moninga abali sepela. Basepelaka kaka. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Makambo tozo lobela mikolo tozo lingande ya kobala. Tina ya vous rappeler biso pourquoi tokutani awa te. Tous nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour être témoins d'un grand événement. Un événement qui restera à jamais gravé dans nos cœurs. Événement comme on mariage. Mariage ezali eloko oyo ya motuya na bomo ya mutu. Na se ya moi eloko eleki libala ezali te. Bomo ya mutu ezalaka na biteni misatu. To na makambo misatu ya motuya. Ya liboso ezali kobotama. La naissance. Ya mibale kobala. Ya misatu kokufa. Vie ya mutu ezalaka résumé na misatu wana. Mais na misatu wana oyo esangisi biso lelo eleki nyonso. Libala eleki kobotama, libala eleki kokufa. Pamba te boyebi bino banso mukolo biso nyonso tobotamaki. Nani apona data obotama? Azate. Nani apona mama to papa? Azate. Obotama mwana ya papa to mwana ya mama songolo mopona bango te. Opona data obotama te. Mukolo kuto yaka na mokili. Tango bimi na mama muta osukola yo oyebi ete. Muta latisa yo elamba pe oyebi ete. Elamba balatisa yo opona gite. So yipe na tuni biso. Nani azana souvenir moko ya mukolo abota maki. Muta azana souvenir a. So yito tuni papa Patrick, maman Jolie. Baye bisabiso soki batikala na souvenir moko ya jour babotamaki exact. Mukolo ya kokufa. Nani ayebi date na ya kokufa? Muta ayebi date na ya kokufa azati. Ezaka oyo nzamba wana. Bata mokili balobaka probabilité. Ndenge moko na liwa. Baponaki date ya lelo. Bilamba bomoni poto banda cérémonie oyo. Toyembi hymne national. Est-ce que maman Jolie na papa Patrick bayembelaka bango hymne national mukolo babotamaki? Nani kati na biso bayembelaki hymne national? Mukolo kokufa. Est-ce que bayembela hymne national? Ekotikala libela na mémoire na biso et puis na bomoi ya maman Jolie na mwana. Monsieur Lukaya Kanza, Azalia. Papa Lukaya, liboso ya l'État congolais. Moi, na mobali wa Vandia, est-ce que vous avez yebi? Azanani. Azali mobali na maman Jolie. Est-ce que on nimi azwa mwana na yo?
Ngetutadila Kifuta Joli Kalunga Nalibal. Oui, Nandimi. Yami Bali, est-ce que papa Patrick a pesi biloko nyonso oyo bosenga ki lokola dot? Apesi. Apesi nyonso. Nyonso. Tobeteli papa maboko. Monsieur Kalonda Otoko Paul. Oui, je suis là. Monsieur Kalonda, oui. Vous êtes renseigné comme témoin. Oui. Témoin P. Bakangarayi. Tout à fait. Tolingi a confirmé l'État congolais. Oui. Tant que papa Patrick a sali comme na bokilo na ye pour ma cause à l'État. Yo za témoin. Oza pour confirmer biso que papa Patrick a fait ça qui biloko nyonso oyo basenga ki na famille ya Maman Jolie. Papa Patrick Mbulu a fait ça biloko nyonso au belle famille na ye basenga ki na. Merci. Tobeteli témoin maboko. Madame Nduki Joey est là? Voilà. Maman Joey. Yope ozali témoin ya mibali. Témoin bakangaka ye. Ozali ko confirmer dans l'État congolais. Que papa Patrick asilani na famille ya Maman Jolie. Apesi bango biloko nyonso. Donc pesami baboti bandimi mwana na bango babalaye ba témoin ba confirmer côté à famille du Cambodge lisusu te. Sikawa, nous allons vérifier si parmi vous les projets de mariage aux Omonao to publié qui en a commune à Lemba depuis 15 jours. Publicité ça maki to yambi mutute aya kolobana biso ke officier de l'état civil ko sala libala wana te pona likambo songolo to paka. Soki yo yao olandi biso te oya hotel mena libala yo to ko mona yo. Mais avant hotel mela libo yeba banani baza ko bala. Nous allons vous présenter les candidats au mariage. Vous gênez maman mon aîné. Hein? On est comme ça la zoom. Toko présenter Bino ba candidat au mariage. Voilà. Le king. Le bel homme qui se tient devant vous. Ah oui. Le charmant monsieur. Signora. Le prince de sa princesse. Son nom de famille c'est Mbulu. Poste-nom Kenga. Prénom Patrick. Il est né à Kinshasa le 29 octobre 1977. Il se présente devant nous comme célibataire, à Balaté. Il est technicien de profession, congolais de nationalité. Il est sur la rue Lombo, numéro 33, quartier Foire. Nous sommes dans la commune intellectuelle de Lemba. Il est originaire du village Kinkosi, secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata. Nous sommes dans la province du Kwilu. Papa Patrick est fils à monsieur Mbulu Malula Rémi. Il est là? Olobi? Ok. Rémi. Papa Rémi Azali Goya. Il est né le 30 mai 1959, marié, agronome de profession, congolais comme son fils. Il est sur la rue Loubefou, numéro 29 291 D, quartier Anunga. Nous sommes dans la commune serre de Maté. Monsieur Rémi a les mêmes origines que son fils candidat au mariage. Monsieur Patrick est fils à madame Maluma Mayega Brigitte. Elle est là? Elle est représentée?
Azali Banda. Ok. Maman Brigitte, mariée, congolaise, elle est à la même adresse que son mari. Elle est originaire du village Mbonga Malembi, secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata. Nous sommes encore dans la province du Kwilu. Papa Patrick Azali 100% Mwanaya Kwilu. Tobetelie Mabo. Deuxième candidate, parce qu'il s'agit d'une candidate au mariage. Pour l'examen, là, c'est là. Madame, venez comme ça. Deuxième candidate au mariage. Sous vos applaudissements, nous invitons Mademoiselle Jolie Kalunga. Ravissante, la rayonnante, la sublime, la Miss des Miss, la reine de son roi. Son nom de famille, c'est Ngetutadila, post-nom Kifuta, prénom Jolie Kalunga. Elle est née à Kinshasa le 8 septembre 1978. Elle est célibataire. Elle n'a jamais été mariée. Elle est artiste de profession, congolaise de nationalité. Elle est à Lemba, au numéro 93, quartier Foire, commune de Lemba. Mademoiselle Jolie est originaire du village Kiazi, secteur de Boko, territoire de Mbanzangumbu. Vous avez compris que nous sommes dans la province sœur ou voisine du Congo central. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à Monsieur Nkodia Ndongala Isidore. Il est là? Qui nous a quittés, Dieu garde son âme. Monsieur Isidore, jusqu'à sa mort, avait les mêmes origines et la même nationalité que sa charmante fille candidate au mariage. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à Madame Nlandu Luvuma Marie. C'est ça? Elle est là? Voilà. Balisi, c'est Pela. Moninga Balisi, c'est Pela. C'est Pela Rakaka. Yope Okubalisi. Maman Landou est ménagère. Elle est congolaise. Elle est sur la rue Fouma, 75, quartier Révolution, dans la commune révolutionnaire de Kinshasa. Elle est originaire du village Mankala, secteur de Boko. Nous sommes encore dans le territoire de Mbanzangungu. Vous avez compris une fois de plus, nous sommes dans la province de Simo Kimbangu, le Congo central. Monsieur Patrick, levez-vous une fois de plus. Botala. Alors, je vais vous poser, je m'adresse à vous maintenant. Vous, famille, amis et connaissances. Oyo ayebi, kelikambu moko ezali, oyo kopekisa biso tosala libala o. Atelema aloba sikoyo, tope akanga munoko na ye libela. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a une raison légale qui nous empêcherait de célébrer ce mariage, qu'il se lève et qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Voilà. Namoni, nous t'as supposé dans l'Ibala Hôtel, donc nous allons célébrer ces mariages. Kambounio, Soboko Koutala Naron à l'Ibala, solution ezali.
coutume ya Kwilu, coutume ya Congo central, ce qui est conforme dans la loi OET et kozala appliqué te. Bokozwa mukanda oyo, bokobando tanga ngo maleme makambo nyonso eza na katia. Mais avant boloba oui ou non na libala, tokotangela bino moi quelques articles pour bozwa idée ya makambo nini oyo bolingi bosala. Nous allons commencer par l'article 349. Article wana epeti but ya mariage na Congo Kinshasa. But ya mariage ezalaka nini? La loi dit ceci: le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engage comme ça. N'a besoin l'itabisi. L'itabisi ezate. Omeki l'itabisi ok makata. Libale. Akufite libala ekosi la te. Donc awa na Congo, mariage à durée déterminée ezalaka te. Tobalana, tovanda 2 ans na total soke simbi to continuer. Soke simbi te to tiki lokuta bokozala mwasi na mobali tili wa. Nalobaki awa ke avana banda nasambelaki mpona bino, avana banda libala na bino. Ntango nasambelaki nzambe alakisi ngai libeko aleta elobi libala na ndeko kufa ti moko okufa. Nzambe alobi oyo akanisi moninga okufa liboso na ye akosi. Bino mibale bokovanda mbula ebele, bokovanda bambula na bambula, bokomona bakoko, bomoni bakoko ya bakoko. Mais bokokende nzela moko. Lo elobi moko efo akufa. Nzambe alobi bokokende nzela moko. Troisième élément, but à mariage. Nanzela ya libala bondimi bo partager votre commune destinée. Boko kabola na pasi na bisengo. Nyonso boko sala bino mibali. Eya na butu, eya na moi bino mibale. Boko lotori septembre te fin août. Na kozela bino boya kozwa acte de naissance ya bana. Bana ngo ba kozala bana mibali. Moko komona ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mususu Joseph Kabila. Nazozela bino na septembre. Article 444. Maman jolie. Ba maman nyonso mobali tokoma ndenge moko. Omeki kosimba maman Denise abimeli. Au continuer maman Olive P abimeli. Ba droit de l'homme bazao est belé. Discrimination ici là. Mais maman jolie, nibe quoi l'état et lobby boy. Article 444. Les maris et les chefs du ménage. Point. Égalité des chances. 4. Les maris et les chefs du ménage. Point. Mobali na yo na ba droit autolobby wana. Na ba égalité. Mobali na yo ndaza mokonzi ya famille. Yona yete, la loi dit, c'est le mari qui est le chef du ménage. Tout bague te ngana bala. Ezalaka légalité. Preuve ezali acte de mariage. Boko koma mwasi na mobali soki bo signer acte de mariage. Mais symboliquement, sur le plan protocolaire, tolati sagabag na couple oyo elingi la tabag. Est-ce que les époux, vous avez prévu des anneaux? On peut les avoir. Voilà. Il y a Mobali Awa et Mwasi. Bien. Tout comme il a l'air de vérité. Moninga Bali. Zamba Zola Kisangai. Toyokana. Zamba Zola Kisangai. Mutumo wota point kuna. Aokanga Gucci. Alobi Awa Patrick Ayoki que je l'ai dossier ma téléphone na ya Rondimat. Maître de moi. Voilà. Monsieur Patrick. Je vais te poser une seule question. Pas deux, pas trois. À laquelle tu répondras par oui, je le veux ou non, je ne veux pas.
C'est aussi simple. Monsieur Moulou Kenga Patrick, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu? Oui, je l'ai fait. Papa Moulou Patrick n'a reposé question mo ogoyanolana ionandimi yango tope na boyi. C'est ça. Papa Moulou Kenga Patrick liboso na biso officier de l'état civil liboso ya baboti bandeko batémoin pe baninga. Est-ce que on dit mi kozwa lokola mwasi na yo kino liwa ekokabola bino elenge mwasi oyo simbi na kombo ya Ngetutadila Kifuta Joli Kalenga Kalunga Joli Kalunga Boy nandimia. Maman Jolie Kalou, je vais également te poser une seule question. Pas deux, pas trois. À laquelle tu répondras par oui, je le veux, ou carrément non, je ne veux pas. Nakotuna omotuna kaka moko. Okoyanolana iyo nandimi yango. Tope naboyi. Maman Ngetutadila Kifuta Joli Kalunga, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Moulou Kenga Patrick. Non, je ne peux pas refuser. Maman Ngetutadila Kifuta nakotuna yo motuna moko oyanola yo nandimi yango te na boya Maman Ngetutadila Kifuta Joli Kalou, liboso na biso officier de l'état civil, liboso ya baboti batémoin bandeko pe baninga, est-ce que ondimi kozwa lokola mobali na yo kino liwa ekokabola bino elenge mobali oyo aza liboso na yo na kombo ya Moulou Kenga Patrick? Avec force, oui. Prends la main gauche. Désormais, Papa Patrick, quand vous allez colatissa
Moi, Sinayo, l'opété dans le boko, on a diwa. Kolobana biso te biso to yoka. Yebisa ye, kona nini ondimi kokufa na ye. Kona nini yende a mérité bague. Monsieur Patrick, pendant que vous allez glisser cet anneau pour l'éternité, au doigt de votre femme, future épouse, tu vas t'adresser à elle. Tu la regardes droit dans les yeux. Dites à votre future épouse pourquoi c'est elle que tu as choisi. Les paroliers. L'homme du parole. Madame et monsieur Boulou de s'embrasser. Congolais, unis dans le fort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus d'élan, dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni, Congo, les aïeux, Congo, mon pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre prospérité pour toujours. Ezake na sepeli Nzambe asali biso bolamu 2020 oyo toyebi ebele tokunzi bato baleli ebele, mais par sa grâce asali ke tosangana neloko babengi libala. Toyebi libala eza place bolingo evandi, eza recommandation moko yesu atikela biso tolingana. Siko evandi na kati siko ya bato mibale o balingana ki siko baye pa leta yebane ka bango. Leta yeba biso nde eza tolingani ya solo. Je crois boyoki ba déclaration ma Kalunga vis-à-vis mobali na ya yebisi ye. Bato baoyo ka baotala bayeba ke Patrick Mbulu alinga ma Kalunga talinga ka joli. Tant on a peut-être trop ba informer le roi batu. Mais Nzamba yeba ke Kalunga oza Kalunga. Bon do akomeli Kalunga na maboko ya papa Patrick, ya papa Patrick ay ko honorer lelo esengo na nga yango wana. La linga ki ezala boye. Donc le panier circule encore, peut-être le Begoza ya Kingandi, boni pété ya Mamou Seka. C'est ça. Ton frère aussi DiCaprio, parce qu'il y a le waouh! En tout cas, na loba, quand on loba moto yemba nzamba za roulage, donc a tiep siko loboko côté na biso artiste comédien parce que to lelai trop. Cette fois-ci to CP là. Donc to tafuna nde toza. To ke to tafuni côté DiCaprio, to tafuni pa ya Joli Kalunga, to CP là. Donc ba mariage kitoko na belle sœur na biso Tali Mwasi kitoko kakole na nini. En tout cas, coup de chapeau du Cap la merveille. C'est ta grande sœur. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm, 16 mm,
réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,